Bonjour bandeko na ngai. Bonjour na ngai comme na ngai Anita sur WhatsApp ou bien Facebook na koma Anisia. Nazalaki na programme libala ma copine na balaki. Il a produit tout libala. Nebi tende bacha crayon na kina bato bacha tatouage. Nebi si mon bali wana changa crayon na kokata nga kikiti. Tango tia crayon bongo yo kata kebisi na te nga tiaka na kata ka bongo na tie aye akati nga kiketi nga crayon atinga pe lidodo awa na kebi bando planter nga pe basisi nga wana pe na lati na ke na nga feti na comme la fête ba 21 oh na comme senti neti koto passe neti ko bende nga na kasa ilance ndenge za yango nde ekosanga bongo bon natali italien eza l'instinct nalali nalamuki na ntongo namoni kote evimbi nga ekomoswa nameli kisi ya douleur nameli ben un diclofenac esalanga estomac parce namelai ben un na papaverin na ibukapi forte nameli nayoki mwa bien mais ekomosa mokusa na bino koanda nazwi tata natali bomoni ke esali mwa boma bia crayon na kimba mono pe teme na yeba kikisi na kozwa oyo edimnaka kovimba na kino hôpital nazwi kisi oyo ekodimnaka kovimba na meli nde bomo elongo nalamuki boye mwa bien boire osene nde bozomona mwa lisi oyo ezomona bino mwa ndako oyo kutu mona ezofungama te ezali vraimen boye na senti vraimen pasi te mais evimbi kaka donc ndeko na nga tozama ye na bacrayon oyo soki ezalaki gilette na ye ya mobele ngai oyo bagilette mais gilette nga mona zambe na boya olatike mo bandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa MDG te fait mafuta ya sika ezali ngai oyo bino mare Dorcas la grande dame kande tomesala oyo kopesa bino basango mpe baconseil bandeko na ngai nzambe apambolela ngai bino ya liboso boyebi lipambole ozanga te po epesa kimia ememe esengo place kolela ezali emema lobiko détends-toi zwa kiti kaka nde nalobaka vanda tia makolo likolo ya mesa zwa jus zwa mai zwa kafe zwa ti détends-toi oyoka lisolo mpe oyoka toli oui bomoni na bilili to mpe bokomona na bilili ndenge ndeko mwasi azokoexplike akendaki kosalisa babiloko oyo ya basi tosalaka oyo bameka-up consort mais ayebaki te ke aza allergique parce que il faut toyebaka ke tozala na bapeau sensible tozala na bapeau normal toza au fait baposo nzoto ekeseni motu nyonso azalaka ndenge moko te bato nyonso bazalaka ndenge moko te mais malheureusement souvent tokipaka te surtout les africains mais généralement mindele batena compte nango bandeko c'est très risquant eza na bato batikala infirme à vie ya na bato bakufa likolo makambo j'ai pas mal de témoignages na kopesa bino mais oyo eza preuve à l'appui so tozosala émission oyo ezaka po tokebisa bandeko basi il y a aussi des réalités spirituelles en dépit ya oyo eza physique yango omoni il faut kosambelaka tala avoke salon même po basimba yo motu ya suki bondela senga makila na yesu couvrir yo maboko wana bondela nzambe apambolango oui eloko bakosalela manzaka na yo bakotia na basili na misu na je sais pas na minu na biloko nyonso bana basi basalaka mpe balingaka même basuki oyo tokendaka kolata oyo bandeko il faut prier to banda nanu na oyo eza physique to neka na uti koexplike il y a des peaux sensibles c'est important les amis c'est important bandeko na banda koloba mundele atena compte ya poso oui avant asimbelongi asa bisala sala il faut mona dermatologue na il faut ba lolenge ya type ya pona ye yango ne muteko sala ke soka linga somba produit to eloko asomba nini parce que même na ba biloko to salelaka ya ba peau sensible ezalaka ya ba normal ezalaka bandeko yo ba défriseur suki bayebi na ba défriseur tozalaka na ba défriseur oyo ezalaka makasi tozalaka na oyo ezalaka moyenne tozala pe na oyo ezalaka pete
oui ena bato ebele vi suki na ye ndenge ezalaka il faut sela wa makasi wana po elemba po so asali ya moyen to ya normal esimba te kalanga la bando sela o ya makasi mais après na komo remarquer comme ozikisanga et na komi na o ya normal et tina koma na léger et actuellement na défriseur peu suki te et na défriseur suki na ngate en fait c'est comme ça et l'homme soupe et varie que change aka plus on grandit ozokola ba mambo belé c'est métamorphose na nzoto a mutu tout ça et vu que biso africain t'occupe à penza trop te et non seulement ça ba possibilité pe ya ko no mona ba dermatologue des fois ta mususu ba luka ba poso ba zone ça ba sala boye ezala raté même na ba alimentation et na ba tu mususu na ba Afrique on a toé ba mambo belé te hein et na ba école na ba crèche na ba mboko toza ba ndeko c'est important na meka ko expliquer ba biloko oyo mutu mususu tam so roza na moi problème moko boye aye ba te mais akoki peut-être ko comprendre ko se retrouver et aider bon moi na ba école la bana ko banaka na maternelle na ba crèche wana ezalaka ba menu ezalaka ya ba biloko bana ba lia na semaine ya lundi ya mardi ya mercredi ya jeudi et ba tchaka na ba allergique na mopanzi ba allergie ezali oka mwana mususu ali anguba te soka ale eloko o e na nguba na kati e ko cause allergique sikoyo bako taba soki eloko ba yebiki na nguba ba opesa eloko mususu ndeto zala bo e na bato bele pe na ba Afrique wana e na eloko mususu soki oliango linga nzoto note siko bato bele ba yebite misusu pe ba yebi me ba kipate ba forçaka et pourtant e mabe moi je me rappelle tana za mwana muke makasi to bando ke min congé na kabinda ngana bando linga madesu trop depuis mon enfance ezana modèle madesu moko boye madesu na so na lango na olala te nakolala te bandeko na olala te boyo kelanga mawa mais vu que bumwana za mwana muke na yebi na ngapete nazo ebate pourtant mikolo pe bazaki wana do ba africain tellement mambo belé to te na compte na ngote et à chaque fois son ale madesu wana bandeko et bandako nyokolanga vous n'avez pas l'idée et pourtant la logique fallait na lia kangote sikoyo eza ba biloko o ba pare belé il faut tenir compte nango et ana mona mususu o constater mona so amélier loko boye et ça la ke boye to so aller loko boye une fois deux fois tika ko pesa yete oui oya o créer mona ba trouble ya estomac il y a respiration et lobby et comme manaliwa parce que et ça là ba dégâts boté longende romoso ndenge komi botala elonya mutu ndenge komi miswe kangama ki amona souté a komi presque aveugle atabino moko mutu akokufa mais pona elo moya mukie boyoki explication na boyoki explication na aso expliquer eza kutu so nini take na ko tia so ki crayon so elo ni na mte sali ebo. Donc il faut faire très attention. On est sur le plan physique. Donc tous en bas poso ndenge moko te tous en bas nzoto moko te to na ba makila ndenge moko te. Et là donc suba na ba makila eza compliqué. Makila na elinga ba bilo misute. Eza ndenge na ye. Biso te na continent te ba africain mingi faisons très attention. Même na ba rolia bana surtout veille sur les enfants. Ya na bana belé ba kufa. Oui, ali que l'homme elingi nzoto na ye et s'appelle na ngote musu estomac ko refoulé à sanzi. Mais musu est compliqué moi na kufi bolobi o kindo kité. Donc les parents soyons prudents. Et puis mikolo, il faut vraiment qu'on réfléchisse à des fois na ba mususu. Voilà sur le plan physique. Dans le bas qui j'ai des témoignages. Na mona biloko bela boy. Kana YouTube. Batu ekoza na batu ba mona vidéo. Mais oumeli momo et oumeli et quand ça t'a plus de 5 ans si na mona pe na YouTube de romo à moi ça kenda ko salisa tatouage ya basule zani ba circile makiki omoni tatou ba tchana makiki permanent voilà ando salisa tatou ya makiki et monsieur kangama ye akoma aveugle na ebite so sukela ndene. On a vu ça au crayon et quand il y a mis à Kena hôpital heureusement ndé moyo mo azoloba li so bano fungo maman muke bandeko même basu ke bo tchana mitu bakabelo moi j'aime pas na lobité que yo peut ko tchate muna mutu pour des raisons personnelles donc c'est compliqué
bakabelu eza suki ya mutu normal original basuki wana bazwa yango na bamitu ya bato. Est-ce que oyebi ke wana sur le plan physique nano suki ekolaka na makila oyebi parce que suki ezaka na kati ata bakati mutu kovo suki kobima sikoyo ntango ozwi kabelu ya mutu mosusu otie na mutu na yo nzambe na ngai ye avant na kota na baréalité spirituelle na ngai nalobela na eza physique yana bato mosusu babela likolo ya kabelu sur le plan physique nano spirituel nano te. Thank you to me. Oh, sorry, thank you. So sorry. Sur le plan physique, oui, ba conséquence ezalaka. À part na mamba molimo, trop simba molimo sima. Bakabelu bomona kawana. Yana butu mususu. Ana ba problème moko bo gène, ba problème moko génétique. Génétique ko eza lié na makila par rapport à ba famille ba descendance na bango. Et cause ba maladie moko boye, ba mara mususu. Oyo ke eko affecté na suki. Et tant yo tie yango. C'est vrai yo mon ke olati suki. Oko nzambe sunga biso. En fait, ezala na ba conséquences. Oui, ezala na ba conséquences. Voilà sur le plan physique. OK. Donc sur le plan spirituel. Bandeko, yana mwasi mo ba ute ko ampiter le colonne États-Unis. Ça leur de dédommager un bon belé. On appelle que ça mort ya ba allergique Ouais, on appelle ça mort ba allergique sur le plan physique. Ba sala ki manzaka, ba pédicure oyo. Ba sali manzaka na ebité loko ba salela ki ezaki nini. Et le kolo bando vimba. Na ko vimba wana et puis après ba ampita le kolo. Salo e kangama. Bah, dédommagement moi son mbongo est belé. Quand je vous dis est belé, plus de $700,000 n'a habité salon aux ayants nini. Et puis bon je sais pas trop mais ils ont une bonne belé. Natanga qui on en est. Et maman moko mundele. Akena osali sa make-up na salon. Tango akei azongi na ndako. Elongi e bandiko se métamorphoser jusqu'à ce que a comme que se ressembler na zombie. Moi, ce que na ba conséquences spirituelles. Bande ona ngai. Ba biloko besoin na ba make-up. Mingi ba source nango. Eza nango ya bien te. Ba formule ba makambo belé za ba biloko oyo. Ba sataniste ba basali. Na lobite ke ko chate. Na ote yayo. Eza ba biloko oyo bandoki. Bato mabe basali pona koluka kozwa kokanga ba âme. Et Paul aloba l'union faisant na wenze na kombo na Yesu. Zoa moi avec action de grâce. Moi je ne te dirai pas ko chate mais sambela pona eloko. Atape ko sambela ngo, il y a de ces choses là comment na ngoka ndenge ezali tu n'as pas besoin de prier pour ça ko chate. Modèle na ngoka ndenge za. Toujours exemple et lambo mona penda ba koma 666. Yo zo lamba no sambela pona ngolata. Il y a ce qu'on appelle la motif de conscience. Motif à conscience, c'est animé. Et ça que tu es conscient que l'eau est amabé. Là, même si tu pries, impact tes alatés. Pourquoi? Parce que tu es conscient que l'eau est amabé. Et en fait, tu as dit que l'eau est un poison. C'est tenté Dieu au koufa. Mais pour la mouton à y habiter, babilambo to lataka, ba futire ming bazaba occultiste n'est-ce pas? Siko na otambo la mutaka là parce que kutira za occultiste te. Na osomba na ensemble la ponango. Mais so moni bilembo mabe ko zoate, ko chate. Ngana cha na ka belute. Parce que nazara na conviction ko chaka belute. Ba manzaka na chaka te. Make-up na chaka te parce que ils ont un style na j'aime pas. J'aime plus être naturel. Na cha make-up une fois na libala nanga. Na cha manzaka une fois libala na kokango te basili na chamba liboso na libala après na ngala meka ko continuer mais na kokate ezangai to keseni o je mets pas na mona ngo ba encombrement pour nga ce sont des encombrements sur le plan spirituel ba dégâts ebele nazala na vidéo moko na ebité so na zolango so wapi moto chaka belo na mutu bandeko na ngai mwasi wana
kabelu ezaki ya moto akokufa bo bakabelu mingi eza na oya bato akokufa ya nango lisolo te soki toyebi misusu eza bato balongola bakati ye moko aketeka suki na ye misusu eza carrément bato akokufa ezali mpenza moto akufi balongoli bakati yango nzoka nde bakusu oya bibembe boye bakusu ya bibembe na ya bakusu ya bilo ya kolia ya salite ezala différent bandeko bakusu ya bibembe ezalaki na kati mama wana azwi kabelo ba hygiène ba asiatique lisolo te namona video na bandeko nanga non suki ya nzoto etelema yo mama na tia kabelo na mutu ayebi te azokaka badouleur atroce mutu ezobeta ye mutu ezobeta azoyeba te ake mona médecin ba comprendre te donc badouleur moko impossible siko bilo ngo pezo kita na nzoto te ezosukaka na mutu ye pas zoyeba te aoka pasi azoka mutu ndire taka meko expliquer médecin bandeko nanga bolinga te bakata esuki bandeko bomona bakusu ya minene nde ezokota ezobima na mutu. J'ai vu la vidéo na partage vidéo wana bato bayoka nzoto na lili na eba te tellement ça fait longtemps je saurais plus na ebisote soki na ozo la vidéo wana wapi na kokango te ba osopela ye soki ba mai soki ba kisi so biloko nini non bolinga te. Donc je sais même pas comment expliquer ça. En fait c'est ça ba biloko to tira na banzoto. Mes frères et sœurs, faites très attention. Surtout bandeko basi c'est plus les femmes. Faisons très attention. Na biloko bo tchaka surtout il faut prier premièrement. Il faut s'embêler. Il faut prier. Et misusu il ne faut même pas que tu saler là. Il y a des sapatos, des bilons, des mikolo, ou des formes non mais ils avaient des mondes. Sapatos compliqués. Non, c'est bizarre. Les femmes vont franchement des fois toujours exagérer. Et bandeko, ba conséquence c'est la kanaba biloko. Ba saloto kendara bato bazo simba biso. Ba conséquence c'est la spirituelle surtout parce que Satan a envahi mokili. Et nzela o mingi ba olekela. Basi. Ba ebi que pour nous moi c'est facile parce que moi si alinga s'embellir, ba peki surtout ko sala beauté maman mekeba. Na ba biloko zo somba, na biloko zo sala, na bato ba osimba yo, tant bazo sala biloko wana. Vraiment, mingi rolobe ezali mais ça le tolo baka essentiel. Nzamba pambola bino. Partagez vidéo et osuma bato mosusu. Et nzamba mona bino quand moi na moni bino malasima merci beaucoup. À plus. Bonjour bandeko na ngai. Bonjour na moni bino kombo na ngai Anita sur WhatsApp ou bien Facebook na koma Anisia. Nazalaki na programme libala ma copine na balaki il a produit tout libala na ebite ne bacha crayon na kina bato bacha tatouage ne bisi mon bali wana changa crayon na kokata nga kikiti tango tia crayon bongo yo kata ke bisi na te nga tia kana kata bongo na ti aye akati nga kikiti nga crayon tinga pe lidodo awa na kepe bando planter nga pe basisi nga wana pe na la na ke na nga feti na comme la fête ba 21 oh na comme senti neti koto passe neti ko bende nga wana kasa ilance dengeza ya nde ekosanga bongo bon Nathalie italien eza l'instinct nalali oh molamuki na tonga moni côté vimbinga comme soit na miliki c'est douleur na mili ben un diclofenac diclofenac ça dans l'estomac parce que mais ben un papa verré na ibuka plus forte na mili na yoki moi bien mais et comme ça me pousse ça bien au point na zuit tata Nathalie bomonique estelle moi bien crayon na kimba mono peut-être mais na iba kikisi na kozwa o edinaka kovimba na kino hôpital na zuki se ekodimina kovimba na meli nde bomo ele ona la muki boy mo bien boire au sene nde bozo mo lisio ezo mona bini manda o ko tumone zo fon amateur les ailes vraiment beau na santé vraiment passe mais et vimbi kaka donc nde kona ngato za mayene ba crayon o ce qui dagi Gillette na ya mabele ngayo ba Gillette mais Gillette nga mo Zambela moya olatike mo